okoki ko se présenter parce que ndenge tozo sola bo bato ebele ba yebiote eza nani po moi je réponds au nom de Héritier Mayenda. Ngande mutu nazali nayebi te soki nakoka nazalaki mobali ya Chantal Dika. Alors naza na capacité ya kobundisa tous ces gens wana te eza impossible. Et bon olancer bango guerre ndeni oza capacité ya kobundisa bango te mais olancer bango guerre na lancer bango guerre te problème na nango ezali moko que la vérité ne soit pas enterrée. La vérité est kaka moko. Ouais. Ainsi que nyonso bapesina wana eza nango na importance. Eloko ekaboli nga na Chantal eza le nœud. Nini yango toweli? Problème ezalaki nini? Problème eza kaka moko. Chantal abimaka makangu na Pasteur Jackson Inenge. Makangu yango ebandi te pendant période oyo nga naza na Chantal nayaki kokuta bango na yango. En plus avant nga naya na Londres déjà mwasi ya Jackson abandaki kosala baréaction contre Chantal. Chantal andima yango epa na nga na mois d'octobre année passée. Je vous en prie pasteur. Moto na Nzambe. Bon, au masolo wana je crois que ndengo lobi olandi bato bayokaki yo bayoki pe de nani envoyé spécial ya Chantal. Envoyé spécial à Chantal azofunda yo que problème à solo vraiment obino na Chantal bowelani za oza reconnaissante amemi on a poto. Deuxièmement azofunda yo que yo ubandai ko menacer bana okutaki na ndako bimala bango et puis bakangi yo na ba photo ya mwasi ya Inde oninga ko bengisa ye na ba photo ya porno voilà. Yo moko etaki mobali. Ouais. Nazo senga na ba intellectuel c'est to ba burite. Nazo senga ba analyste. Ouais. Nga naza mutu oyo na vandi na Congo. Ofutela na ndako ya Kutino yo mekana ko imaginer ndako Kutino akofutela o ndako ya Kutino banda ovanda pa kofutela ndako na ye. Ekozala ndenge nini ndako munene wana. Nga nazofutela ngo. Mais ça n'a rien à voir pasteur na makambo to obeta. Non. Nga na faire voir bino que parce que mutu wana lobi na za scroll. Nga na faire voir yo que ça impossible na ko scroquer Chantal c'est pour ça l'autre. Teme pasteur soki nde tozalaki escroc déjà na kino ozozo mbongo ofutela ndako ya Kutino c'est-à-dire ko continuer pe kaka wa na Kinshasa na solo barité na so futela ndako eza déjà cher. Est-ce que tu comprends nga? Ouais. À partir de Kinshasa déjà système de vie na bandai ko mener na Kinshasa et qui ont chanté la minaka awa na poto. Wana mutu na Nzambe wana ya problème te mais bazo reprocher au kaka ke oza reconnaissante te parce que Chantal a memi na poto a memi en Afrique boye awa oningo bimana ye oningo bimana mwa bana na ye pe ozo ningo bengisa mwasi na ndako yo za na ndako ya libala ozo ningo bengisa mwasi batindeli nga me ba photo ngo ya mwasi na yo ya end wana naza na ba photo wana nyos na email nanga. Comment beaucoup de banana dans la reconnaissance pendant que problème au réseau Kabola c'est un problème d'infidélité. Infidélité yo mutomemi pasteur yo mutomemi infidélité na ndako parce que Chantal akuti yo ozo menacer bana ya ye moko oya botano don que zela nga na peso lisolo po yo oyeba ko répondre parce que moni nde toza boye yo za mukolo na nga na âge na ministère obandi musala Nzambe avanga oza pe mukolo na nga na âge c'est-à-dire que ozali na expérience kolekanga. Alors lelo Nzambe apesinga peut-être grâce ya ko reprocher mais na musala Nzambe obandi avant parce que les bino obandaki kosambela biso ozali na bato masumu na babar na bamakambo mosusu. Alors sikoyo l'air lelo oyo mwasi abengisi yo te sango malamu yo komi ko menacer bana na ye ozwi susu mwasi mosusu na end oningo bengisa ye aya yo eputo zana na ndako ya mwasi wana biloko wana nyonso tu bandimi bazoyoka ngo. Est-ce que olingi na répondre yo? Bien sûr. Bon, na sala yango ni na butu ni na moi na yeba yango ata muke teke na lingala menate mwana Chantal.
ni d'ailleurs kutu na Congo na yokaki ezali nièce na ye divine yo nde moto obimisi mwana mais eza mwana te muna Congo nde nayokaki yango epai ya divine nayoki yango epai ya Chantal ye moko ntango oyo réunion ya famille esalemaki Chantal alobi ke divine abimaki na ndako mpo na nga na bandaki komenase ye moto oyo alobi ke nga na banda komenase ye nan tosalaka une minute te toosolola nga na ye. Bon, wana kutu to l'exatante pour prévezate ya makambo bana mais nga na ngongo oyo batindeli nga email ya ba photo ya fi wana end eza ba photo porno batindeli nga email ya refi ambassade ya Angleterre o baboyaki kopesa visa, c'est-à-dire soki makambo bana prévezate mais naza na preuve que yo bien kozaki na ndako wana ya libala ozo tenter ko bengisa mwasi mususu auta end aya ko rejoindre bino. Bien sûr. Ok. Problème na biso place tovandi ezali nini? Ntango nga nalingi Chantal na ye awa. Après combien de mois na constaté que Chantal ebimaka na Jackson? Après 6 mois. Omoni place wana mutu na nzambe. Mutu na nzambe. 2 ans et 6 mois. Zela mutu na nzambe. Je crois lisolo o tozobeta to so lokola ba mpaka. Ozo comprendre hein? To so lokola ba toto ume na musala nzambe. C'est-à-dire na ebite yo na ministère oza na combien mais nga na Alexis 16 ans depuis ba ordonnanga pasteur. Là na plus de 16 ans. Na implanta armée de l'Éternel na Pointe Noire. Te yango na lobi te to beta lisolo lokola mikolo. Tango likambo na solo la yango pe tango ya liboso le kozako funda nani pasteur ou mususu wana aza mwana no molimo. Mwana no molimo boyeba ene banda Kinshasa pe bokoma ba master. Bible zo bani soko moni muninga na likambo vandisa ye solo wana ye. Yo santaki likambo wana ke azo bima na mwasi tu et tout. Est-ce que tika ko vandisa ye? Est-ce que tika ko solo wana ye? Mais si la personne qui yo réponse. Tango na lobaki te fona vandisa ye na benga na solo wana ye. Non. Yo po solo la nandeko Jackson, il fallait pause la Chantal, il fallait yo moko sa ba démarche ndeko botambola kana ye, nandeko mona ki azo ke suba na nzela, na avant osubu nga oyebse mutu nanga, yo za ndeko nanga oza mwana nga na encadra, mwasi oyo, azaki mwasi po ba yebsinga ke yo oyebaki Chantal avant Odon. C'est-à-dire Odon abotola ki Chantal. Après yo récupérer guerre na bino no don yo récupérer mwasi mais là au moins siko que Johnson azoya o aza mwana no molimo azoya kusala ba fantiro wana ezaki devoir na yo etant que père na ye etant que doyen na ye o vandisa ye o te sangala yo sali yango te ndeko nanga est-ce que na ko ngala rectifier lo moko ke entre ngana o do guerre ezali guerre ali pourquoi tu veux la guerre ezali oui ata mutu akopesa témoignage que ngala zalaki na Angola. Donc yo ndimi vuma ke yo mwasi ya mutu babotane bana bakabwani po na yo bien ata po na yo te mais yo na yebo yebana na kini mwasi wana yeko sola choka na ndako wana yo na mutu wana muzala bien. Mais comment se fait que ko yeba na divorce? Divorce veut dire que boya ni na mwasi légalement. Mais yo etant que pasteur ko côté à divorce c'est pour Bible so pekisa biso to ça divorce aboya ngo. Ali batamite ya makasi nde bato baboyi pardon de bakosala divorce. Un pasteur akoki ko non Jésus akei musika lobi soki bolingo ezali au début même l'être adultère elaki te pesami mpona batamite ya makasi. C'est-à-dire soki yo boyi mwasi mpona adultère nga na kozwa yo kote ya mutu ya makasi apardonnaka te. Sikoyo yo oza na pota ya nini etant que journaliste oza pasteur oui mais tant que journaliste na lingi sikoyo lingi o imposer nga opinion na yo bien tani te nga nazo imposer opinion na nga te mais opinion ya Nzambe nga na yo toza na eloko ezo régir biso za liloba na Nzambe Bible ya Nzambe ezotindika biso tozala honnête ezotindika biso tozala reconnaissant ezotindika biso tozala na amour du prochain ngai malgré infidélité ya Chantal ngana pardonner et to continuer de vivre l'infidélité voilà c'est ça ce que tu veux. Ngai souci na ngai alaki eza souci pa Bible lokola Chantal abandaki déjà premier divorce premier mariage esimbité et à mosali na Nzambe soit disant topo yesu mosali na Nzambe pe nyonso matete fallait osunga ye bozane parce que na ngonga oyo
Zela. Zela. Ouais. Ouais. Ah. Na silika place nini. Salomo okangi mwasi na yo na mibali mbala mibale mbala liboso limbisi eleki na Congo toye awa eterepete soki ezalaki yo ozala facilité kosala baquestion po ekomeli yo te soki ezalaki yo etiali pardonne na repardonne abo soki okopardonne en tout cas nakumisi yo vraiment Salomo nadeteli yo maboko mingi mpasi kokopardonne mais nga nazala motema kopardonne te. Alors sikoyo ozosimba bible mpo nani mpo bible eza mpo na pardon te tozosala débat yo moto obengi nga yo moto ndeko na nga likambo te yo moto obengi mbala liboso nga nona tomonana te na vie nayebi ate elongi no ndenge eza te mbala liboso moto obengaki nga mbala mibale mpe yo moto obengi nga osala réaction na ndimi yo loba ekutu lobi nga abi te naza libre mpo erona nalali te tosolola tosungana nde tozosolola tozosungana mpo na nini mpo bato ebele babeta na libaku te bazonga na nzela ozomona. Non, problème na biso pe tovandi yo ozala journaliste mais apparemment comme si oza journaliste te olingi ondima pasteur po oteyanga. Mais bien sûr nga mosala na nga nyonso nakita na mata na ozongeloka na bible do na obima na libanda ya bible te. omoni Salomo nazo comprendre très bien soki okoki kozouer rôle na yo kozala intermédiaire ça sera une bonne chose parce que nalandi bien babrandi mensonge nanga nabima na mwana moko ya auto mwana moko modivi ezali pire mensonge que jamais esalema te et en plus na dossier oyo tout ce qu'on est en train de narrer ezali plus de mensonges. Mais bafoto ya fi oyo te considérer yango comme étant la vérité soki okopesanga temps nameka koetengle quelques mensonges oyo nga nayoki Chantal ye moko azobeta lisolo mais masolo yango eza lokuta ndeti nini si tu me permets na banda koexcite yo par exemple loba bon nakopesa yo exemple moko ngai esi nayoki ke Chantal abeti lisolo wana nayesika Chantal azobeta lisolo ke voilà asombelaki ngai ye moto afaire voyage nga na ya awa Chantal asengelaki nga invitation mais mbongo nakende ofuta na ambassade plus de $1000 ya visa mbongo na nga biye mbongo na nga mais invitation eza ya Chantal. Bon telemaka ya place wana zela pasteur telemaka ya place wana je t'apprends zela ok kende natiki le temps exemple ezali nini mon cher yo oza pasteur otimbaka na yo mpe mbongo nga mpe nasimbaka na nga mpe mbongo tokoya koyekolela kotimba ba $2000 awa na poto te une différence entre moto aye poto aye koluka kotimbela $1000 awa na biso bamosusu tosimba yango deja omoni siko place tovandi lopango ya Chantal nateki lopango ya Chantal nabengi Chantal problème moko esurgir na pasteur awa nateki yango me nakosombela yo est-ce que escroquerie ezalaka ndenge wana ososombela yango mais na ye awa na poto natali 3 ans nasalaka te pour quelle raison Chantal apesanga accès ya kosala te nasala 2 semaines na société moko bo nakeleki na motu makasi nasalaki su 2 semaines quelque part na motu makasi te Chantal apesanga jamais autorisation ya kosala na banda koyeba te le pourquoi balobeta argument babili ekomata ndako ekomata patati patata mais naye kocomprendre nango après qu'est-ce que ciblé sikoyo imagine oye na mboko oza na kambala ete oza na ndeko te oza mpe na mbongo te soki olingi osimba achat de poche batindela yo na Congo omoni siko 3 ans eleki ebele na kozwa mbongo napesa ye kolwa mpona pasteur aa oblige kopatiente telema nanu wana tose réconcilie toboyana eza mbongo na ye il faut napesa ye ouais zela telema nanu wana mutu na nzambe nga na ye toyokana deja koma kopiblie lelo na daspro na koscroke nini mpo banda na bala Chantal nano namona ye na $1000 te zela bo telema na place wana mosusu na telemaki awa na voyage nake Angola nayokaki mpe voyage oyo ono ba voyage na ngai ya Angola Chantal banaosombela nga babillet loin de là eza na voyage moko te nasala Chantal adinga asombela nga billet même pas ezalaki mbongo na nga moko batemo te baza na bango batemo bazali voyage ya suka oyo nasalaki bazalaki na mbongo te ezalaka mama mishi moto abandaki koyede ngai vous voyez mais Chantal
à 2 mètres pour dire que papa dit ça place one. Chantal a rataka soubadi, ça sera combien de mois? Ça sera plus de 6 mois ou plus de 6 mois là rataka soubadi. Mais n'a pas la commis côté, mais comment Chantal a mis la tabadité? Mais comment Chantal a rataka tabadité jusqu'à ce qu'elle ait découvert que la tabadité parce que avec un problème là ça sort. Non, non, non. Place wana telemanan. Telemanan na banda ko. Ouais, na tikio déjà au développé mingi au télé. Bon, en tout cas, eloko liboso na masolo to beta siko longwa na masola Jackson parce que ba preuve ezate, c'est là pour ba preuve makambo yo zoloba. Te ba preuve ezate ngala za na susa na ngala za na ba preuve yoka ndeko nanga. Nga sikoyo ngai naza na ba preuve ya yo na mwasi ya end ba photo boza kotindana naza na ba preuve oninga kotindela zela naza na ba preuve oninga kotindela visa oninga kosalisela ye invitation ya zela tozo solola awa nga Chantal na mona ete na ebite alukaka aza ndenge nini mais nazo kotele na place wana parce que namoni ke ya solo vraiment o confirmer que za ingrat na ndenge nini mbongo yo lobi ke ofuta billet yo moko ofuta mbongo ambassade yo moko yo kana biso lelo invitation leki yango na valeur nazo reprendre invitation organiser visa Angleterre eleki mbongo yo futaki na ambassade eleki na billet bon yo sikoyo olingo apprendre ngani parce que loko etaboli biso ce n'est pas l'ingratitude c'est l'infidélité te zela tozokende na moko nazo longolo nanu ke fo ye bango il faut opesaka Chantal vino mobimba omoni so oke na Dova opesaka Chantal merci vina o mobimba parce que so oke zela po olinga ko ya Angleterre te yoka zela eza cadeau munene vina yo apesa yo parce que kene na Dova zela Zela pasteur Zela na Oso sali combien d'années bandoye Banda Chantal a memi oso sali combien d'années 3 ans. Combien 3 ans. 3 ans hein oyaki na 2000 combien 2012. 2012 et bon le lot 2000 toza na 2000 combien Yo ko sala calcul 2012 na mwani yo sala calcul te yango na oyaki na 2012 na mwani na mois de juillet donc so lekisi 3 ans combien na 3 ans et demi na juillet il y a 2 mois déjà, sur 3 mois. 3 mois déjà l'équipe. Donc, aux kota déjà na 4e année. So yeb sana intégration ni oso sali ozui musala wapi? Est-ce qu'on lo ba moi anglais muke to solo parce qu'on anglais muke ya muke est-ce qu'on s'intégrer? Bon, ndenge na vandi boy. Yo sikota mo yaki na anglais to s'intégrer après combien d'années? Nga intégration na nga za déjà moi na poto akala le na yaki na Angleterre. 6 mois déjà. 6 mois na zaki intégré. 6 mois. 6 mois oui. Nazo so vérité. Non, nazo so ndenga na viva. 6 mois. Intégration eza koloba langue te, intégration yali koyeba ndenge nini ya vivre na communauté koluka musala, koluka classe, koluka nyoso. C'est ça vous allez intégrer. Okoba na intégration maintenant no langue. Non, nazo dévier débat te, nazo lingana sunga yoke, omoni bato belé balobaki ba yombe baza bescroc, basala bescroquerie tout. Alors il faut justifier olobaki oza moko ya bato wana te pour mutu soka botami na Yesu abotami asika makambo kala échanger. Tuna bato baya poto kala ba so qui était Didier Forme, qu'est-ce que j'ai fait tant on a zali dans le monde. Mais banda na yamba Yesu ba vantiri ya kala to sala yango souté. Ouais.
Il y a une chose que je vais te dire. Ce qui au moins est au Yambaki, où l'État a lobby, a fini, a lobby pour quitter la question. Laissez-moi parler. Yo so lobby ba point yo so ba point o so loba ti sikoyo ezo prouver que oza la mauvaise foi pour oteka lupango à Chantal église na Kinshasa ils ont plus de 800 membres ils ont travaillé okokai kozongisele mbongo même na église à Kinshasa okendeki Angola zela okendeki Angola okendeki koteya na Angola bapambolaka mbongo oyo za koluka kosomba billet okoka kopesa ngo Chantal kozongisele lupango donc abengiso na poto omelie lupango ozo traquer na ye eta ke bon mari na tala ika droit même non le fait on va faire ça qui a présenté Chantal voilà l'argent qu'on m'a donné soyons sérieux et le fait que j'avais présenté Chantal na 3 semaines ce qui n'a pas été à 2 mois il y a que les 12 000 $ na foutu bon on est dans la mongo ce n'est pas un problème grave c'est quoi lupango na ye ozongisele mukoni nakolo ba mukolo te parce que ngana komi lokola mutaye poto sika imagine mon chef dana na ya poto mala kiboso na sala 1 mois na kenda musala mes préoccupations majeures il faut que c'est son argent c'est son bien je vous en prie c'est son bien il faut son mais heureusement ça on est ni côté aux ana ba démarche à madame azana end il faut ya watindela ko ba photo ana faut ya photo yo mozaka mwana matete oyebi ke na obuka mate yokanga tout yokanga très bien nangina idée yo boy Salomon problème na biso au monde mo vandi wana ouais okokino pe ko zonko aider Chantal pe ozongi cerveau la ina ndela yo non ozo reprocher Chantal ni puisque yo ozo reprocher Chantal yo lobi ke ngana bomi libala aussi longtemps que moto tangisi nga Chantal atangisi nga pona nini atangisi nga parce que ya kanteke na kupanza tango Jackson moto apanzi tango Jackson na Londres Chantal ngana beta lisolo na mutu batu oya meteli lisolo nde makombo ya kobenga ngai ya kanteke ngana panza na ngati ye moko moto apanzi yango awa apanzi yango na monde entier lisolo Jackson ngate soki obandi ovérifie na betela banani lisolo rien du tout mais c'est un problème qui date de longtemps ye moko moto apanzi sango sikoyo mokolo oyo ntango nakoti na tasho na sambi balikolo nango eza nde boye abima kende bayesinga kozonga so na ndako ya Chantal te na te bayesinga kozonga awa pe 12 jours après 7 jours babenginga bayesinga ke non dossier na yo tokoconclure yango okomi otali mpe okoti na infraction te kende me kozonga so na ndako wana bayesinga koto kozonga na yo ngambo na fini bango question est ce que kozonga na ndako ya Chantal te bino nde moto bopesinga mbali koko bino bopesaka 100 metre na mboka na bino obie Chantal moto apesi ordre balobi Chantal moto apesi ordre ozonga so kuna te na tuni yo Salomon na bomi libala na bomi libala na tuni yo sikoyo te na bomi libala ta bomi libala te zela na répondre yo zela sikoyo bayesinga kozonga te yo oza na pota sikoyo ngande zoba nazonga te mutu na nzambe libala banda kala mwasi avanda yepa mobali leo yo zwi ndako mpo obengi Chantal te lobi nga na se nazwi ndako yo nga na kotia makolo na ndako no te yo ya kovanda na ndako na ngai Salomon ouais okomi corrompi mon cher mon cher okomi corrompi yo futa yenga combien wala Chantal afuti ngai oyeni ke naza mona oyo na misu te mais nga naliaka kaniaka te naliaka kaniaka te naza juste nakotikalaka juste soki mpo obengaki nga mpo oyebi ke naa juste nakomema likambo oti na suka mpo olobi obenga bapaster nyonso obenga bapaster nyonso tu ouais soki na conscience na ngai nayebaki ngambo nasalaki mabe en tout cas soki nasili molimbisi te nzambe na likolo kotilika mon cher ndenge navandi awa moto asali mabe nga te Chantal mabe ni Chantal asali oyo fo atisa eza ye eza nga te sikoyo Chantal fo asala nini ayo yebisa ye Chantal fo asala nini nalobi Chantal azolanda yo olingi Chantal asala nini alanda parce que moto oyo ige wana moto atindi ye nani ebo oyoka nsi ige aye kosala émission kaka na ye moko basalaki nani réunion Chantal ayebisi ye loba boye oyebi yango
Oh, mais il gagne mon taille au aéroport mon col car ali bosso matana vino na poto za car il ozo wanga na onde nam taille au soir donc yo vraiment mutamenio zela mutamenio banda na aéroport ti na epa na yo ko pese merci te yo moko nde ba memaki yo ko pesa merci te te ngai muto ba meminde na kopesa merci ngai faut na pesa merci donc yo faut pesa ige na moi sine merci non okopesa merci et pas Chantal nenga salela ki abalaki yo apesi yo vie po ya na Angleterre libela na Dova kende na Dova kende na ngambo ya France na Dova kuna mona nde bato bazola libanda po ba na Angleterre yo zwi chance mbala mo Kinshasa awa bato basali 3 ans balala libanda mais bato wana ba na poto déjà ba na France mais bazolinga ba Angleterre bato wana baza déjà na poto ba na France mais bazola libanda po ba Angleterre mais oza teti ndeko nanga bato bavandi kuna na Dova bazaka ba Syrien te ba Camerounais bazali ba Congolais bazali ba Ghanéens bazali ba Ivoiriens bazali ba uti Syrie. Écoutez-moi, ba Ivoiriens ba Ghanéens wana baza bato bazaka $100 na poche mais ngati et pas na $100 na poche na Congo ezala nango $1000 pe ezala nango donc yo ozana la rebelle ozana la rebelle yo yo moza na la non bayebisinga yo koti libala epa ya mama moko nani ba blessé de guerre mwasi moko aza bana 4 yo koti libala kuna soki tembe sikoyo zela soki eze pa na yo donc sikoyo olobi ozofutela ndako vraiment pale eza na kombo na otu do Chantal akoya ko rejoindre kuna problème nini yo nde fosenga Chantal pardon yo nde fosenga Chantal pardon parce que yo zana Chantal amemi yo na poto yo komo lula mwasi azaka na Inde ozomona ngo normal mon frère ouais tokei loba je te dis moto na nzambe ezali vrai espoir ya kovanda ensemble na Chantal ezalaki susu te parce que Chantal apronosaki mo oyo kamata biloko na yo bima na ndako na nga naza na pota komona yo te kende pa ya gode soki profete koya kozwa yo azwa yo abimi ntango 1000 fois moins bien yango yo linga okende Inde sikoyo yango mona ike fo kende Inde malembe likambo ya mutu ya Inde wana pourquoi nazoki contact na ye nazoki contact na ye mpona nini mpona uniquement napesa Chantal élection avant natala yango nayepesi Chantal comme bato bazopekisa yo histoire ya Jackson ozoyoka te ntango na motuna yo oyo osalaka nga mpe na balosala yango mpo oyo ozwa leson avant nasala yango nabengi paster moko na États-Unis George ye mpe azalaki conseiller na kati ya makambo oyo nayebi te George comme Chantal azoyoka te nakosala oyo asalaka George esengana okosala yango te tika kaka nayokeli ye namoni Chantal azokolisa gere nandimi nono soki nandimi na Londres awa ekosala profete nandima nandimi nazwi relation na ya Inde et c'était ça le problème soki Chantal afungolaki porte te makambo Inde elingi ezala te dossier Jackson etali 1 mois et demi mais dossier Inde ebimi na mois de février awa okokompare 2 mois et demi na mois de février donc yo ndenge osimbaka bible ozomona dossier ya Inde mwasi azotindela bafoto ya bulumbu omoni yango normal
Soko sani. Yo pe oyeka ko tala ki journaliste na mariage wana. Yo lobini. Olobi nini? Soki yo na tomba la pe moi na soki est arrivé que ngala chanter de l'autre boya ni officiellement na bali tu moi na wana ya en. La ben yo mon cher, mais ma caméra na yo pour les candidats ko oyeka. Mwana wana ende obale te po akoya lisusu ate basi bapesaki RG. Oh, mon cher. Loba bozonga na kini bokeno gérer église à kini. Yo kana na isa yo. Vérifier ça wa. Soki moto azana end, alinga yana no d'abord, soki alinga ya awo. Akoya ni manière où c'est pas que tota la master na ina end. Akoya ko la master na ina Europe. D'abord ba yaka na bango di Europe. Et puis masolo pe god masolo igabeti soki ya solo mwasi wana end pa okima yo ha. Soki nani? Makambo nyonso iga fundi yo wana soki za solo mwasi wana end soko memi ya omemeleka ba yanke. Bosila na mabe. Soki nani ya fundi nani? Olandi ba iga lobi te pona yo. Alobi ni. Oh mais yo le obengi ngolobi ozo obengi po olandi ba iga lobi. Mais ngana zo souhaiter ko ba ki criminal. Tu wana ngeza yango wana na ta pour. Au moins ndena di kama preuve. Nata pour makambo wanda ba ndeko makambo criminal bazo kendete. Na vraiment nata pour pas que le criminal. Comment il peut la voix? Mais même la police, mais ça fait la longue de la police, mais même la faire étranger, la longue, comment le criminel n'a pas longue. Il a aussi mon mari, mon nez, le coup, on a demandé pour le macambo de la presse n'a pas. Bon, on a macambo de l'eau à dire. Mais yo, la liste commentaire na yo, on a dit un peu réduit de soleil. Nous, pourquoi ma cloche est passée la photo? Je me sens dans la vidéo à vous dire, la tête est bon, on a dit. Mais place wana na côté là qui okozo constater à moins kozala na ba esprit mauvais mais na lobaki okokosa makambo biloko kolia te à moins que ozala posséder na ba démon pour kosela Chantal makambo ki aza opimelo biloko kolia. Eza vrai. Biso na ndako na biso non sacré Jackson soko tanyango okobeta 5 jours ya kata pour makambo biloko kolia izanga mutu liboso te. Bizi na denga za mama na ye na Kinshasa. Ayi te mama Chantal bibi na biloko kolia. Mama na ya dengi Chantal. Chantal ezo ko tirite pa na ngai. Autre bizi na bilika bibi na biloko kolia. Kama zo pesa na rapport. Semaine passée nga pela autobeta de l'estage à 5 jours. Mais nga na sa mutu na zo te ka mutu Chantal esala kate. Mais rapport bizi na pesa ja vrai. Déjà to ko mimi mbale. To confirmer le wana. Etaka lukuta. So yebisa ngai confirmer yango, na confirmer mutu ko mimi mbale. Etaka lukuta. Face américain. Nalobi yo komo osali 3 ans et demi oza camarade te c'est koza bizali mabe. Non. On peut kana na nango naza yo ne mo vandi na ozana oza pasteur. Il y a sur yo kozala banani. Ni kozala ka pasteur. Mutu ngana za na pasteur ko contacter. C'est-à-dire pasteur. Ma na ko contacter pasteur John, na ko contacter pasteur José, c'est tout. Mais là eloko ni etana que na East London na ba camarade. Na tala ba camarade mais na East London c'est. Na East London na tala ba camarade c'est pourquoi? Au même temps on a été à Londres ah. Eloko ni bozo na constater ki Pourtant, il y a Chantal et Zala qui n'a pas l'église, la Christ et London pour la rivalité au don, la Boya Tiango. Preuve, la dernière prophète Gondé n'a fourni Chantal n'a mis sur la haie. C'est un homme comme Chantal à Total. Attends, la porta, on a fait l'église, awa, pour ça on dirait tout comme un Wingé, Esparina, Wingé, BCD, Genetic, Chantal, la paix, la candidat de Boété, la côte, si quelqu'un a tout sur l'église, la Christ et paix, attends, Nengi, la Ota la Kamochame. Siko ozo kamba wapi? Attention, on a besoin normal. Siko église ozo kambeza. Ebo ba dimanche osala ndeni ba dimanche yo po vana na ndako dimanche so beta mukula musala na ke musala so beta mukula église na ke na kana église mususu ba église ezana mwana kana ko fréquenter eza idée ah ozo travailler le missionnaire hein na moi makambo ba travailler ba missionnaire ko kana za irrégulier na kana ba problème na Chantal il faut nga moko na mipesa discipline ya ko tele mana itume le teki na problème on négocie là na taka même éduquer déontologie professionnelle des alliés siko ozo kana kosisa ba problème a ondeni ngala to kana kosisa ba problème te muto ta ne ya ba problème za Chantal muto kosisa ba problème za Chantal ezangate blocage des alliés pas na ngate a bloquer on ndeni puisque mais muto peut-être qu'il ordre de la police muto kangisa kila yé muto tenga na ndako ezalié muto fandi la formation ezalié kotala nini muto to ni manager son ezalié mbonga tiko na kotala nini siko yo ozo proposer nini omoni kasa po metali na foto batindeli yo na tikala ko wanga na ngo ata mukolo moko te na tikala ko boya ngo ata mukolo moko te na petaka toujours explication ke na sala ki yango po Chantal la université mais ndenge to vandi boy soki lelo yo
na ye réconciliation est limitée mais yo quand tu obala na les choix est déjà clair obala na siko batuni nga na tuna yo mwasi oyo ozoloba abengaka Chantal mama oyo olobi ya kobala wana eza na bana Chantal obi bana yo olobaki ke soki opo prouver Chantal okobala mwasi moko abengaki mama bayi bayebesa bana Chantal obi Chantal bo Chantal omoni ndenge opandi bafoto ya mutu oyo ata mutu wango ayininga alina taso na posta na yo te mais tiango na mutu soki histoire ya Jackson ekosila te na koluka mutu oyo abengaka yo mama Chantal awa na barking na barking babengaka ye mama Chantal mutu oyebi bien oyo abengaka mama Chantal na kolinga ye mpona kopesa leson ke oyo nyonso yo osalaka nga mpe naza na kapasité kosala ngo mpona komaki na niveau na mpona lembaki j'étais patient pendant plusieurs années et bapasteur bazalaki na kati ya makambo wana imagine nga nakomaki na vision nafandisa bapasteur à Londres mokasekitenga prophète Godé mais makambo nga nazoyebisa yo pasteur Marc pasteur José pasteur John Ngunza bayebaki yango depuis mois de juillet bazalaki prêt mpona kointervenir ngamu nayebisi bango kointervenir te prophète Godé alobi botika ye kotikisa problème wana prophète Godé apesaki de tout son propre mpona kotikisa problème wana esili te ozomona mpe makambo ngo ezali donc bakosi ete ebele ndenge nafandi boye bamexa mosusu aza na motu nange eza nini chantalaki panda ntango na france ke Jackson aza na sida etango bato ya france babenga na tuni Chantal yo pandi Jackson ntango na france aza na sida Chantal asutuki na ye information wana ndenge nini nalekisi une semaine motu nange esali rien il faut nake no vérifier bamakambo ngo ezalaka boye nake no vérifier na barking bona atali pêche de faux information epandanake Jackson autobima na mwasi aza na sida nakiti na dakinam bayeba na bango ngodo bana basi wana nyonso monaka na iste wana bayebi information wana sikoyo yo oza oblige opekisa mwasi na yo azala contact na mobali wana te otilo te kaka banda kobima na ye nazoboya na ngamba baincident wana esalema omoni baverité place ezali sikoyo yo moko sosali examen mpo oyeba interposé nazotomboka bazomona nga mabe mais yo eloko ya liboso na banze mais sikoyo ese yo moko sali examen ebongo yo moko mitalisi sante na yo soki Jackson abimaka na Chantal seke yo oza kobima na Chantal seke ye apesi boye yo mpe ezongi mpa na yo ezalaka lipa te na décembre awa ndenge bazalaki en contact loba peut-être balataki bapréservatif omoni bamakambo ngo na banosilika yango oyo te nga nalobi toloba masolo na bango te nalobi yo moko otali sante na yo imaginez moi te topesa mobali na ye réponse nakoboya Jackson mpo na yo te nakotika ye mpe mpo na yo te soyons sérieux mon cher réponse wana ko nabela 2 mois et demi d'hypertension et na 2 mois et demi Chantal aboyi koassiste nga na ebolo banglais te Chantal akompagne nga na hôpital nazoka bapalpitation cardiaque encore mikolo yango bato bazokufa na Londres awa bacrise cardiaque nayebi kokomprendre ke bacrise cardiaque ya mibali na Londres awa ezalaka boma basi mais balobaka te siko biso bamosusu oyo nzoto eza ya bakongo mentalité eza ya bangala c'est clair nalobaka vérité nga nakotaka te yo nzoto eza ya mokongo me mentalité ya mongala nzoto ya mokongo mentalité ya mongala talomo okoki koimagine ovandi na mwasi oyo yo na kati ya ndako mais azopesa yo baréponse moko vous ne pouvez pas imaginer mokolo mosusu onifike mpona Jackson Chantal alobi yo ozolandela makambo vie passé na nga ndenge wana eza bavie passé na nga yo olandela yango kaka mpona nini na réponse Chantal vie passé na yo na ndimi mais bandanga na yesa mpe déjà une année ozokontinue kobima na Jackson ti lelo oso vie passé nie sans réponse te mais yo mpo ondire makambo ya Jackson yango ekoti yo na motema pourquoi okobosana nkombo ya Jackson te mais nakobosana nkombo ya Jackson ndenge nini pandake libala ekufi mpona Jackson donc Jackson moto abotoli yo momi eza oyo olonaki te donc eza oyo olonaki te yo botolaki yo donc Jackson mpe abotoli yo
Ricain, Zela. Ricain, Zela, est-ce que aux normal que moi si au don bakabwana yo ke ndotunaka au don masangwa moi si wana se eza na verset nini ou bien zaika ki yanki muteza o tindo bon yo pe lisoso Salomon ouais yo makabuka ba verset na plata ba verset ko tsaka ba verset ndeni mais yango na tuni yebsanga eza na verset biblique nini oyo moi si ya en atindelo ba photo Bible ezali 1 millième ya vérité kango na mutuna yo technologie c'est la science de la vérité mathématiques c'est la science de la vérité biologie c'est la science de la vérité chimie c'est la science de la vérité nyonso zomona wana ce sont des sciences de la vérité erreur ezalaka te oyotingai donc il faut mayele ya bomutu esala okuti ngo bana mwasi il faut yeba le passé na yo osala basondage po yeba qu'est-ce qui s'était passé eza normal donc il faut que notune pa mobali oyo bauti okabwana na ye oyo aza master na yo il faut dinga tune pa na ye mpona te certifier soki réellement ye aboyi ye mpona avancer soki alobaki ke non nazosalela ye nanga na avancer te j'ai raison de faire ça ebo soki areglaki yo na bamawashi geri nosala ndeni soki areglaki yango na bamawashi geri na bakakato bon mon cher soki amemaki yango na opinion wana sikoyo ye moko moto asimbi motu oyo po ezalaki faute na nga te mpo nga na manifestaki mpomo motasai kotuna omoni pete masolo ezali eza ndenge wana bon siko tozonga yo otungi bakestion mingi mpena naloba nani boloba okoimagine ndenge tovandi awa par exemple il y a beaucoup de choses oyo tobandaki kodiscuter na Chantal ce sont des choses oyo eza inutile Chantal il faut reconnaître ka baerreur na ye pardon épargne nga na kofunda Chantal tu et tout yoka yo be zela obengaki nga zela yo zela nan eso ozokanga allo oyoka ti sikoyo olobi no eloko te mais ti sikoyo yo répondre te yo bengaki nga Telemana wana Telemana nukaswana Pasteur Telemana wana umoni Chantal na ngongo Chantal alekio na mayele
pour Chantal a exhibé ma photo ya mwana mwasi ya Inde na refus ya visa mais yo ozotanga kombo ya Jackson na monoko mais oza na preuve te na bakende na tribunal Chantal ko tango bamemanga na la police azalaki na hypothèse wana naza na preuve te mais na la police alalaki ye azalaki na raison te et na la police na protégeaki ye pour que bana bakota na dossier te soki napesaki information ke bapesi buku ya fongolaki mpona kopublie bafoto wana mwana na ye ya minere moto asalaki yango azwaki bafoto wana apanda kobamba wana bamiri ya salon na ya chambre bana bazali bapolisier wana ti bayaki mpona boyaki koloba il y a beaucoup de choses oyo bapolisier bazotunanga baquestion nga nazoboya koloba nazoprotege bana mpona yebi te awa babotolaka bana mais soki nafungolaka badossier satelenga sa sortir te natuno question moko natuno question kotuna na question te ifona sisa koloba te avant okende ngam naza coordonner biloko nyonso tuna ye natuno likambo moko napesoka autorisation mpo oza modérateur loba ok nalobi boye oza na église na kini no eza na Kinshasa eza na Ngola eza na Afrique du Sud na Londres mpe oza na bandimi oyo ata oza na église te bosambelaka me bosololaka parfois na phone baconsultaka yo mpe etu ok sikoyo ntango biloko tu ezoleka ese ozomona teke bandeko wana nyonso tu odecevoir bango problème ezali o ide alobi ke nani yango wana akobimisa bamabe ya mwasi na ye mon cher nga kutu nazorépondre parce que motu oyo abandi garde eza Chantal ati oyoka ngai atindi bafoto wana basite email ya motu moko partout je dis bien partout omoni bainterview oyo atiki atindeli yango motu moko partout na monde entier azotinda eke nga nazorépondre ntango oyo banotala bachantage wana nga nazorépondre te nga na bandako ya 2 ans na bandeeta Chantal bamabe nyonso oyo ozosala pasteur orépondre question na nga te orépondre yo na mokolo moko pasteur orépondre nga te natuni badispute oyo nyonso baaventure oyo nyonso makambo tu yo ozosala est ce que osonge ata 1 minute na bato oyo yo te ya sango malamu na bato oyo bayeba yo impact négatif nango soki yo Salomo boyi kocomprendre nga sachile ke eza na bato ebele soki bayoki nga bazocomprendre nga très bien eza bongo soki yo oza na capacité ya kocomprendre te eza na bato mosusu baza na cerveau plus évolué ke yo bazocomprendre nga très bien eza bongo c'est-à-dire que Chantal aza pasteur ya mwana yo ozorépondre Chantal a pasteur te nga nazopasdela na continue Salomo tikanga na continue soka ngai oko imagine Salomon je voulais parler de ceci naboyi ofunda Chantal naboyi otanga kombo ya Jackson yo loba makambo ngolo po ozo se répéter kaka bon merci omoni mon cher eza na badéclaration mosusu ma chère propriété comment akopesa badéclaration na eta bato voilà nga nabenga ye aza mokolo nga nalingaka batya mikolo te mon cher eloko wana yo na ye naza mokolo yo na ye na mokolo moninga nga aza mokolo na ye eloko wana ko nabimisa yango te me nga moko nazoka ndenge azobenga na telefone azopanza nga gabe naloba yango te nayeba te azosala déclaration et voilà nga na panza ntango aza salite mon chéri Chantal apolie te omoni na barking mobimba wana Chantal soki atie bamaquillage aliaka basi tout na kitoko toke na ilford Chantal aliaka bango tout na beauté soki eza na istam aliaka bango tout na beauté toke na tagina aliaka bango tout na beauté wana yo osala baélection akozala koki baminisake Chantal aza salite yo osala élection obie eza ozoflate non nazoka bavérité nazokota kodi te nazofaire voir yo ke nakoki koloba yango te eza pratiquement impossible et illégal un intellectuel comme moi nakosala déclaration wana te eza bamensonge bon otikali na 10 minutes oza na message nini okopesa Chantal na bato oyo nyonso tu ofroissé baoyo nyonso tu oyokisi soni baoyo nyonso tu baregrete makambo tu yo olobi message nyonso opesa bango natikeli yo 10 minutes vraiment nazopesa message na bato nyonso oyo basepeli na koyoka nga baregrete te me basepeli mpo na lobi baoyo nyonso mpenza bazosentir ke oui kameki
Mais ba photo a porno eza yo. Ba photo a porno na ndako yo mto mema. Ya moi c'est un. Ba photo on est dans la photo ngamu na mema na ndako, mais en tout cas en vérité, on a na loba, cette histoire de Chantal est épuisée. Na dans la place monsieur okengete. Mutu na bala yo wana. Parce que même ça vérité pour nga kosala. Yebo lupango bata Chantal. Lupango mela. Lupango mela olobini. Ozon sa bokoni. En tout cas, et pour la problème en parcelle, la honnêteté de l'homme est impossible. N'a pas jamais pour ça la erreur. Il y a un état de forme, on a mis ça de forme à Chantal. Il faut la zone du Selaye, la lobango 1000 fois moins 1. Oteka rango pona nini puisque au Sénégal permission te za escroquerie te. C'est là que pour mon cher. Au lieu de temps wayaki, avec la $12 000, à tout le cas terrain mon raison, mais c'est non va conditionner le bazar. Là la ko la kisaï. Tant on toke ko sur le terrain, toke ko se retrouver que père wana muluba wana atiki na 4 personnes. Si comme moi na kenda ki pour la côté de Bongisa portail, mais que pour ça kuna baboti batelo. C'était ça la confusion. En tout cas, Moutongo a son bâtiment d'histoire du fond. C'est que le Moutongo a dit très cool à l'épisode de Moutongo à la Sombiango. La Sombi P. Oi. À l'épisode de l'Invito Cabo la dépense. La Sombi c'est la Honda Mambo, il y a perdu, il n'a pas perdu. Parce que Moutongo montre les bons sens, il n'a pas lié bongo. Mais la salle dit comme ça, là, la Sombi plus cher. En tout cas, c'est moi qui ai chanté au Sombi cher, il y a tout sur la petite équipe de Denis, c'est moi cher, les équipes comme Mouké, et quand elle a 7 mètres sur la longueur, peut-être 15 mètres ou bien 12 mètres sur 8, quelque chose de pareil. Et c'est qui n'a pas le Mouké. Au moins, c'est ça. Même si nous n'a yébi les lois, n'a yébi que la perdre. Comment il y a la moitié? N'a pas dit la moitié, on a utilisé la langue. Au moins, il m'a fait la moitié. Là, otinzaki on a nini puisque zaki mbongo note. Pesanga verset ni ezotindika yo ozwa mbongo Chantal o utilisant. Bon, c'est la raison que la mathématique. La moyenne qui est au calcul mental. Calcul mental est le biboye. 1 plus 1 égale combien? Je peux te répondre. Nini? Calcul mental 1 plus 1 égale 2. Dans l'église 1 plus 1 égale 1. Mais tout ce qui est là, je peux te répondre. Parce que ce qui Chantal, vous avez que le Konanga, il y a un grand côté, n'a pas pris les caméras pour grand côté. Pas à moi qui n'a pas. On a yébi que la bouton qui est là. Pastor wana eza escroquerie. Ese na koya mso Yesu parce que wana komo bima libanda Yesu. Salomo ouais. Si Yesu aye na koza na ko féliciter le jamais pour la lupango. Jamais. Pour ça yébi que la za bonne volonté ko donc sango. Yo. Osa muyombe. Deux fois mon cher. Ah mon esprit na bino ba yombe. Faut changer. Salomo, si ko na biso tranquille mon cher. O melina mwasi na yo vraiment mwasi na yo mama bana. Mama bana a aidé yo apesi yo vie o baninga baolala kuna na Dova libanda po ba ya Angleterre. Hein? Ige aza na raison que oza reconnaissante po oza ta na nini te ko compassion te sur makambo. Donc pour na yo lokolo so komi poto tu t'en fous. Na utolo ba makambo longolo na pasite na lobi makambo pasite na bi apesa ovi eza différent na longolo na passe yo mutu déjà na kino na bakili déjà omelaka balupango bata ba 6000 ozupe la odameno doza komona no balar no bien yo omelaka mutu okangaka misu te ouais. Je vous remercie parce que c'est à travers chaîne Nayoke, Najine Fiske, tant qu'il y a s'exprimer. Na routine de l'eau facture, na routine de l'eau facture, au sali des émissions et pas dans la foutite, na routine de l'eau facture. Ok, il y a un amour. En tout cas, c'est vraiment l'émission Nayo, tout le monde Zambé a pas Nayo. Nayo qui fait intervention à IG, mais malheureusement, que nous soit une déclaration, il a archi-faux, c'est à rejeter. Donc, nous n'allons jamais, camarade IG, tu y vas ni péter, mais tu vas n'y beaucoup de la photo sur le langage IG une fois. Tu n'as restaurant, wana. Na kenda nanda kuna invité na kama na yesika ibango pe baya kutala, mais wana kutu na yesika, et si là. Donc, ce qu'on coûte na IG 5 fois il est cassé, donc il est cassé. Et maintenant, IG n'est pas vendu, wana. Ce qui m'a dit qu'on fait, c'est ma solo, il a baissé la pour la moitié. Yoza pasteur, pardon, koboma moto, koboma mboka te, oza pasteur, ko kitati na niveau na te.
Et bon, mutu apesa ovi. Et bon, mutu apesa ovi. Mutu apesa ovi na la Chantal o message ni opesi. Teme omelie si shaba na ye, 12 shaba. Omelie si shaba. Wana suko foso ngana kino ke nobeta su banko msupo ana poto ozo kokate. Mais nazo pesa conseil boy. Omoni Chantal tango zaki kuna zwa bosonga. Mutu moko apesa ki rapport kwa apesa ki ba moto oyo nyoso azali. Omoni chiko. Te kotanga bakombo bato wana te. Te. A intoxiqué ye, a payé télé ba moto. Mais camarade ne wana yebe nani, yeto ba doki mana pasteur. Ah yo za muta poto tu olingo ozotanga tanga bakoma bato belebe ti olingo boma su mwasi ya Iva eresba na boya olingo boma mwasi ya Igi olingo bome pona ni po maso ya Igi na mwasi ne yosa ninya nataki kombote na kosala mote donc otanga kombote siko pona Chantal olobi yebisanga message pona Chantal abima na ndako wana ya ko rejoindre na ndako asika ou bien ezaka solo continue libala nde omesana kokota ouais makambo Chantal ezali ye na ba conseiller na ye na banda ko pesa conseil depuis des ans Chantal sota bato oyo bazana entourage na yo mokolo kota na libulu mutu ko délivrer ko sala te pona moni ba cerveau na bango eteba mutu moko kaza na capacité ya ko bisu na libulu na banda ko tuna ye pona feka taka mocha John Ngunza te pona feka taka mocha Maps te pona feka taka bato niveau no bango wana pona kanga makana bato mususu bazana capacité ko conseiller te na banda ko ya mo 2 ans passé et aujourd'hui où nous sommes yo ozotumula Chantal so Chantal alobi asala interview olela monoko mboka o kaka atini ka Igi apamba yoka atini Igi atini ka Igi atini Igi lera atini Igi yo ozobenga ngo ozopema mutu na nzambe funa loba mutu na nzambe makambo nyonso babeza lokuta siko soki Chantal alobi soki Chantal alobi ouais siko kuna ya solo moko ti libale pa mwasi wana ozoketika bayane na classe na kombo na Yesu Masia na kota libala te banda na ya na Londres na kusha na mwasi mususu te banda na ya na Londres na lo pe na bima na ya na mutu mwindu te mundele te ekolo te yo na Chantal après Chantal yo za pidere te bonde pasta fozaka na pidere na sagesse na bani batunyo makambo mususu yo komopanza na makambo mususu siko message ya Chantal olobini puisque azolanda yo Igi pe azolanda yo bandeko pe bazolanda yo osenga ta sori te na moi désordre nde botie na bamitema bato non mutu akosenga sori eza ye nga na kosenga sori te mutu atie désordre eza ye mutu akosenga bato pardon eza ye ezanga te yo ndenge omeli ye mbongo na ndenge obekisi ye motema olingi obengisa mwasi mosusu na pale te jamais Zaché alobaki ne Zaché le akutani na Yesu abi bato na melaki funa zongisa c'est-à-dire soko omelaki mutu il faut zongisa fois 4 pour que Zaché alobaki ouais soki Chantal asomeli nga Fanta tuna ye c'est que nabomi musala yo moko kutu yo moko kutu ozoleka awa opesa eloko te c'est-à-dire tozoluka kaka kotia kimia kozongisa bato na nzela eza mwa mission moko nzambe apesi biso ya koede bato na ndenge ya solo na ndenge ya nyonso parce que na suka nango lifelo yali lola pe yali mutu na nzambe eso yebi yango conclusion na ngai ezali boye conclusion na ngai ezali boye na yo na Chantal na bato na ye ba aider Chantal po azonga na nzela esili nango conclusion na nga ezali nango kaka wana ba aider kaka Chantal po azonga na nzela po aza kobunga ndenge bazo apuye ye eza lokola bato koencourage le mal po mabe euti kuna soki ye afungolaki porte te tokoma place oyo biso toza wana yoka sikoyo nga nazosala démarche nasola na Chantal nga moko na yo kotike na ndako ya sika oyo ozwi mpo bozwala kimia Salomo ikanga tranquille kopona nini yo lika okotisa molimo na ngako ango mwana oyo ya inde namoni bafoto azokata motema problème ezali nde ye te ye azali na ye conséquence mais problème na biso tobandaki kobunda nango
Eko. natuna na bato nyo neti ige ntango ekosola na ngai natuni ye ige effort nini yo kosala bosilisa boma Jackson nye natuni ige kende kotuna Chantal akangitanga mpona nini e apesa yo réponse parce que oyo azopesa epa bato mosusu eza lokuta Chantal akoka kopesa réponse oyo epa na nga te parce que ayebi ke nga na ye nde toyebani baverité problème eza yango wana omoni mot de la fin parce na mokute na tukisianga nzambe apambola yo mon cher bato nyonso balandinga bacomprendre nga lipiste moke naza nanga moto ya masumu esi na ngini yango déjà epuis ndenge confrontation yanga na Chantal etutiki mitema bato ebele wana mpenza epa na nga nazosenga bato nyonso bolingisi kitoko petu eloko kaka na kosenga epa Chantal azonga leka na nzela histoire esili nango epuis nasoki na kaka wana c'est clair. Merci olala bien. Merci beaucoup mon cher naote la voiture kitoko bye bye. Bandeko balandi bomoni na ndenge na kimia tosisi na pasteur Riquin asengi bino nyonso sorry asengi Chantal sorry oyo etikali nzambe asunga bango ndenge bakutana na Kinshasa ekozala malamu mingi bazongana parce que bazalaki mwasi na mobali mais soki esali ete baya mitema kanza mitema makasi baboyi kozongana biso oyo tolandi tozwa vraiment mayele eza malamu kokende obala motu na Afrique mais soki motu wana akoya kokima yo soki motu wana akoya kodecevoir yo ekotika oyo na pasi na motema bandeko bosalaka likambo na mbangu te bosalaka likambo na sentiment te avant kosala kanisaka nzambe na lola apambola bino epuis lisusu bandeko mingi bolobi bosambelaka boluka koyeba banani bazokamba bino banani baza bapasteur na bino banani bino bozolanda parce que makambo oyo ezosalama na kati église pe nkolo na acte des apôtres 20 28 à 30 eyebisi biso balu bakose déguiser na baberger na babélier bakokota na église pe na mukanda na nzambe na 1 Thessaloniciens 2 banda na 1 tina 12 13 ezoyebisa biso comportement ya ntango na suka. Alors bien aimé lole yali lifelo yali na bizaleli na yo na contact na yo etamboli na yo ekotindika yo kota na lola to lifelo. Merci toza wana mpona kobenda moto nyonso. Chantal apesinga mbongo te toti kosoba mpe na ye te na kozwa yango mpe te ndeko mpe pasteur Requin apesinga mbongo te ezalaki kaka koede mpo makambo bazoba na cc bato bayoka mpe bato mosusu bayebi bango bameka kopesa bango conseil. Merci na ndeko na nga nani ig oyo abengaki nga. Merci na bino nyonso bozopesa ba conseil butu malamu. Bye bye.